na bango liboso ezala basala comédie te non ezala ba participer na théâtre congolais te basala ba film na théâtre congolais te mais ba yebi musala kitoko soko lingo mona preuve ezana ngo sika te bato oyo Karine Mokonzi abimisa bangwana bazo régner baza ba chroniqueuse mais bazo régner pe na théâtre na kosi otalaki déjà théâtre ya Grace Temo otalaki ya Tania Mabedi as actrice principale ayekuto matikuto moins 37 grammes te ya mataki 1,6 kg 1,6 kg oui a matina beauté pour Koki Musala actrice principale Batiena nani la Leketcho nani jeune producteur ya théâtre azo produire bato babanda kala et nini Ansolozolo kadisa bien bazana ngona makila alors muta forma bango abimisa bango yewana Karine Mokonzi la baronne yango wana tika ya pesa oya ye le meilleur ko l'accepte ndenga ko sekate ko l'accepte ndenge akolela te surtout ko l'accepte ndenga ko aopisete na BBC ngaye tonalité masuba Karine Mokonzi goza ndenge oh ekatani te kata kuna ngaye tonalité masuba Karine Mokonzi goza ndenge oh ekatani te kata kuna ngaye tonalité masuba Karine Mokonzi goza ndenge oh ekatani te kata kuna bandeko théâtre oyo film oyo Karine Mokonzi azo beta na Ansolozolo Olga Kabelo na bandeko mosusu bandeko ezolakisa déjà impacta bien boyeba yango Karine Mokonzi aza déjà humoriste ya kosakana te comédienne ya kosakana te Ansolozolo boyebi bien musala na ye profession na ye yango pe lelo aza na poto Olga Kabelo oh yekute suka boyebi déjà ba comédie salaka alingaka internet te ayebi YouTube te YouTube eza makambo te mais soki bomoni ye tango avandaka liboso caméra tango alobaka en tout cas bolobi oyoyo avandi na studio Mama Ngebi to ndenge nini alors ye pe lisusu comédienne ya kosakana te toke na Majaki yaza na Congo mais ata azalaki awa alinga kokota na film te po Karine alingaka te atiaki kota ba mama toke siko na Tantine Lili complice mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko ndenge ezali boye nalobi bato déjà bazo participer kuna Aria Chupazali bobanga te nazo kende pe na oyo ya Lili complice oui Lili complice moko kakoyo ya ba quiz wa tombelaka biso ba quiz ya soso na ndenge moko ya kosakana te epesaka toujours posa alors bandeko likambo ezali awa film oyo Karine Mokonzi baza ko tourner na As la Duchesse eza film moko ezolakisa déjà ekokende bien sûr na extrême mosusu Nathalie ezosenga funa loba mwa likambo po film ango nano ekomi na suka te ntango mosusu président As la Duchesse akomona pe idango yakamwa bien ou bien ekopesa kanda mais eza nde eloko nga nalingaka
Alors sikoyo soki Majaki azalaki awa na kosa bino te aninga kozala na posa akota pe na film oyo. Et puis soki akotaki naza sur SRT elinga komatisa angrédaline nazoyeba kuti eloko nazoloba te. Elinga komatisa bilengi elinga kopesa nzoto krekete siko nayebi eloko nalobi. Alors Mende Karine Mokonzi aninga kolinga te aninga koloba yo zala na place ya ba madame zala na place ya ba Majaki avec respect. Nzoka nde biso toyebi na Hollywood ezala na Nollywood ezala na ba novelas ya ba latinos ba mama na ba koko bazanga te soka zana eloko kopesa pourquoi pas kota. Mais Karine Mokonzi aninga kolinga te. Sur le pas de oui, yo zalaka na pocha madame. Abosani ke na théâtre Congo, ma maman alinga bazali. Bien sûr, la repère sa raison, bango babandango banda bumwana. Mais Majaki azana sens ya humour. Toke siko na lili complice, bakwis. Ezape normal awa na poto, bakwis, ezana ngwelo kopamba pona kosomba, oya kolia, sauf ya lili complice. Mende lili complice akoko lukela biso ata ngulu atumbi na kati ya théâtre epesi pe kitoko pamba te yepe akolinga. Bon, akolinga me eloko moke koboya pona yebi bino tu bozoloba. Lili complice alinga ba kamera te. Luvunu alinga ngo makasi. Lili complice alinga ka milie makasi. Mais Lili complice, faut réserver, bien sûr. Azali, famille présidentielle. Alors, na kanchaboye bien. Tant qu'on a membre de la famille présidentielle, on a la ligne de conduite au Gosala. Na piabino exemple. Sokoza mutumoko ya munene, nazolo ba millionnaire te, millionnaire au Gosala mambolingi. Mais sokozali muto au gouvernement a quelque chose. Tozali ndeko ya mutu wana. Tozali mwana ya pasteur. Eza na ligne de conduite bakotia yo otambulaka nango. Bien sûr eza souffrance. Netinga papa robot. Banda na longo Afrique mwana muke. Siko nazoki na 40 ans na kati ya poto. Conduite moko na tika te o na lelaka ngo makasi. Na lukaka chaque fois na suba libanda. Na nzete to contre voiture côté moko isolé na suba na zoma mupepe na sentir ndenge na ko sentir en Afrique na tambula ka musuba 100 km poka na kene pisse na zonga na tiki ba toilette parce que ça la nga bien mais siko soki na komi na famille présidentielle ata na biminga moko fona banga bakola ndanga na paparazzi soki na kesa la eloko na lingaka bako filmenga yango eza na ligne de conduite. Yango pe lili complice aza na ligne de conduite ya komona na pamba te. Surtout komona na amonana ngana lobaki bazala en bonne relation. Kisiko baza en bonne relation na Mike la duchesse. En tout cas epesa posa ya kolimwa. Bon, libosa ninga ko ignorango. Mais siko ba conseiller baza poye. Azana ba conseiller direct oyo est obligatoire fa yoka. Soki ba lobby A etikali A. Alors, lili complice. Yesi koyo, lili complice a kokipe kozala. Mais soka kozala te parce que protocole oblige ou bien noblesse oblige. Ezaka yete soki botali mama di mama. Alingara baza théâtre pourquoi? Parce que alela théâtre 2 fois te. À part kolela, bato azaka na bango ba yebiye asekisaka. Baby doncha, ça betela biso masola ndenga sekisaka. Donc azape comédienne. Mais protocole ko tinde ta kinesa na théâtre. Bon imaginez mama di mama a continuer pièce mo. Non, na sukisawana. Na yako memangamba pamba. Alors, bandeko,
film oya Karine Mokonzi ezokende kitoko. Bien sûr actrice wana bazangi ponga na lingaki penza Lili complice azala po azala sel oya komemela biso bakwisi. Bon akoya pasala biso ngulu tolia bakwisi na ebite soki bokozwa chance bomona yango, mais ça dépend wana fo bokende na terrain. Mais Majaki yepe aza nécessaire fala azala mazate. Alors Anse Luzolo sikoyo likambo nini nga naloba na ye na loba ne boye tango azo diriger ba comédien azoloba ke Karine place oyo fo zala boye fo seka fo sala boye osali neti ozolela wana azobebisa. Oui azobebisa fo loba kaka Karine Mokonzi awa yo rôle na yo kozala ozo supplier ozo regretter ndenge osala pona Olga Kabelo. Mais ekozwa kaka 2 minutes to 3 minutes. Na 2 minutes 3 minutes wana luka opesa les meilleurs pona yo. Oh yo moni eza bien. Alors Karine Mokonzi akopesa les meilleurs pona ye ba filmer pendant 3 minutes. Apesi susu mususu ba filmer pendant 3 minutes. Apesi susu mususu ba filmer pendant 3 minutes. Si manango bakopona oyo bango bamoni les meilleurs. Ezati Anse Luzolo mutakopona mais ezali bango nyonso oyo nombre koleke ebele baponisi ni wana yango mutekokota pamba te soki président Anse Luzolo azolakisa comédienne lokola Karine Mokonzi oyo asekisaka deja oyo apesaka guna internet ndenge akosekela na ndenge akolela ezali négative te mais azokomisa ye neti ye. Orke makambu oyo Anse Luzolo asalaka tosekaka soki Mike la Duchesse asali yango tokoki pe koseka te. Makambu o Karine Mokonzi asalaka soki Anse la Duchesse asali yango tango mosusu tokoko seka te. Makambu ye moko ya mokonzi mokonzi nyonso Olga Kabelo 300 000 euros c'est quoi? Soki abano tanga ba pièce mambongo ya mike oyoyo ya papa Matondo toyeba te ke Olga Kabelo papa Matondo limbisanga yo za na mbongo ebele eza rythme te soka totanga bambongo ya mike ya rythme te toyeba te oyo ya mokonzi fa jouer kaka rôle ne ya makonzi atanga kaka ba 300 000 euros c'est quoi akomaka tina 1 million. Wana tozoyeba ke oui azosala rôle na ye yango wana place wana ezali biloko ngana loba na président Anse Luzolo bato azana bango liboso ezala basala comédie te non ezala ba participer na théâtre congolais te basala ba film na théâtre congolais te mais ba yebi musala kitoko soko lingo mona preuve ezana musika te bato oyo Karine Mokonzi abimisa bangwana bazo régner baza ba chroniqueuse mais bazo régner pe na théâtre na kosi otalaki déjà théâtre ya Grace Temo otalaki ya Tania Mabedi as actrice principale ayekuto matikuto moins 37 grammes te ya mataki 1,6 kg oui a matina beauté pour koki musala actrice principale batiena nani la Leketcho nani jeune producteur ya théâtre azo produire bato babanda kala elakisi nini Anse Luzolo kadisa bien bazana ngona makila alors muta forma bango abimisa bango ye wana Karine Mokonzi la baronne yango wana tika ya pesa oya ye le meilleur kolakisa ndenge koseka te kolakisa ye ndenge akolela te surtout kolakisa ndenge akopise te na BBC toujours na BBC bon ne bongi na soki sawa ciao ngaye tonalité masuba Karine Mokonzi koza ndenge oh ekatani te kata kuna ngaye
tonalité masuba Karine Mokonzi koza ndenge tz tz oh ekata nite kata kuna ngaye tonalité masuba Karine Mokonzi koza ndenge tz tz oh ekata nite kata kuna. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.